awa to continuer histoire. Ah, to tika ki bango na salon. Mais nga zo comprendre ce soutien. Et comme on peut sanga ko banga. Azo banga nini yo? Ah, pardon na batike na nga mwana nga pardon na bote mwana nga malamu. Na comprendre chéri na ngai. Mais docteur a assuré que tout va bien. Tout va bien, ko banga te. Oh, ça va, ok. Tala sembla kama kambele ka bien o. Bande kona ko banga etinda kona ba prière moko boye mutoki. Ba prière ya pema. Voilà. Pourtant bazana kondimate natango ba problème ba moni nzambe mbangu. Voilà to mona couple kozela mwana kobotama. Ah. Alors, ceux qui m'ont sauvé nani o, et bon ce mobile obenga nani. Et bon ceux qui m'a passé koloba nani o. Et sengo ya baboti oyo zemi na libumu ba kozela mwana botama. Réaction bala moko bandeko ba umela kate. Makambango umela kate. E umela kate. Asimba libumu. Bandeko bandi. Mais tu obike na bangonga oyo keba. Satana zakape mosika te. Polipamboli oyo kopese sengo na ndaku. Kake sika wana pe Satana abundisaka bato. Toke na classe ya banani oyo ya ba Sharon. Voilà, ba remplacer madame pour madame Laura Kufaki toyebi. Awa bazui enseignante sika abandi cours na ye. Mathématiques bandi. Sharon. Ça va. C'est comme ça awa te osa wapi. Tout va bien tantine. Tout va bien. Ok, ça va. Ndena bande koloba. Au moins du cours en mathématiques ça malamu. Nzoka c'est vrai, molimo Sharon sebima. Nzoto pamba po so pamba na kata classe. Nzoka mwana classe sa kenda ki mosika. Ah, oyebi mwana mwasi oyo na zemi na efa bota lelo. Douleur d'enfantement ba memie mbangu na maternité. Azo luka bota mwana na ndenga zokana na sengo nyoso ayebi ka kobenga kaka bebe na nyoyo. Comme un hôpital. Ba calcule et comme on peut sa complication. Babandi ko belela pousser. Likamne ko salema. Pona film auto moni babando ke mike belé. Pona ministre na ebike ndoki moko akoyakaka. Po ko bota maya muto zalaka deja komba na kati mabele oyo. Vina yo bande ko tangu ka ko bota mizala sur ko za vainqueur. Pour wuti na bitumba inayo na mama. Na bitumba ngo soki obotami yondo longi. Moi c'est ça kobota. Awa na monde des ténèbres. Puissance ya sorcellerie. Nzoka bango pe ba lali te kutu na makamboy. Ah, oyebi Sandra. Asa kote na makambango. Esa koma jogo na molimo. Esa lata esprit ya ba sorcier. Moto benga ki pa longa ki molimo na yeyo. Mirabela yepenza akoma kozona ba am. Gagnes dame penza na kati ya mokili ya bandoki. Eloko moko bandeko. Soko yebi nzambe na yo belela ye na tango zokende makamba boyi. Po yebi te makambo nini Satana zoluka sala contre yo. Ba komi koluka mwana bota mamepamba banda babanda ki mwana bibaka te. Mayela munganga pe suki. Lokola mayele suki. Balobi to sako boni to sambela. Tout va bien. Awa isikali kalika mutobela nzambe docteur to sambela nzambe. Bien aimé eloko ezanga kinzoka yangoyo. Réalité oyo bazomona mwana zo bimate eza spirituel. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Yango bato soki bazo paniquer na ba problème ba mona nzambe te. Pona kobanga bato baboya quand même kobela nzambe. Alors que c'était le moment Zambé atia loboko. Nzoka bando ki fallait baya ko attaquer na comprendre je na bango. Webi ke be infirmier nyoso pe baza ya nzoto te ya molimo baza. Ayebi katanga na médecine. Matiaka nzambe likolo mayele nyoso za nango. Mobali libanda za kozela. Azozela des sorcières baye. Na Mirabela na Sandra. Nzoka bayaki mission na bango. Lokola mobali pe mopagano.
oyo frère mopagano atiki des sorcières baleki ye baza bainvisible bazomona bango na miso te visite ya bademon na kati hôpital des sorcières baye nzoka mission na bango sûrement baboma mwana moke akobotama na comprendre oyebi libondeli ezosala mapamba te c'est le moment tango yango penza fale libondeli salema bango mpe bayoka kaka kuna boye na kombo na Yesu oyebi mbala moko basuki bokende bisika mosusu awa penza boza na place te awa barate penza sacrifice awa eloko ebikisi mama oyo na mwana ye eza libondeli oyo bainfirmier babandi kosala nzoka nde ezalaki na ntango malamu bible ezoloba malamu invoque-moi au temps de la détresse je te délivrerai et tu me glorifieras boni bobengisinga mbangu boye na pressé oh maîtresse mama tindi biso na tobebisa mwana ya aza délivré na ntango oyo aza délivré te contre pouvoir na biso awa bino bobanga baprière na bango te ebongo sikoyo ebongo nasala nini bino mbale boza na déjà na pouvoir boza déjà na nguya kati na bino bo appeler na existence eloko nyonso bolingi bosala pouvoir ah bon soki na maloba nzamba akela mokili na monde yango mpe baloba boza na pouvoir ya kobenga na existence na maloba oyo na nini voilà bakanisi bango baza na nguya nzoka bamikosi balembani mama moko alinga bota mwana nguya makasi nde ezali awa bateti Mirabel azongi na Sandra balobi bakisaka nguya bozalaka nango deja bazonga boye bafrape kaka mama na zemi dispari mbala moko mama pema mwana mwasi fala bota peme mati peme zokende voilà balobi ba changer ba méthode ba changer ba stratégie combat spirituel oyo bato bamona na miso te yango nde eza sika bato sengeli balonga liboso soki balongi nanu na molimo sima bakolonga pe na nzoto awa na molimo batiki babandi kozongela nzoto voilà na sima tozela suite nini bakopesa voilà mobali na détente docteur sikondeni mwasi na ngai malembe papa mwasi na yo auti bota tortille lokola koba tika basheko docteur ngana ye awa po eza hôpital eza sanité ba comédien mwasi na yo aboti tortille koba mwasi na nga ke lobota koba pardon tika mambona ko tika vantirona na monesiko wapi ye papa limbisa ngai mwasi na kufi mbanu bandeko sango mibale ya mabeli suso yeli mbala moko voilà moto oyo akanisaka kosepela lelo babenge tata mapasa père double balobi kende tala mwasi na boti koba aya kokuta na koba na ebemba mwasi na ye bandeko otiki satana kota chobo tango akoti sima bato babandi kolela quelle histoire eloko eliko lakisa biso tozaka kidiba na tango ya makambo esengo eza koya oza na esengo kobota mwana na kati esengo wana belela nzambe tika distraction mbala moko babandi kokalme ye papa malembe papa na biso kolela te voilà oyo eza mosala euti na monde de ténèbres nzoka nde batindaki deux petites sorcières baye mission na bango ti réussir balelisi bato il y a solo les voleurs ne fait que pour dérober égorger et détruire voilà oyebi tala ndenge bandeko na ye baboma ye mpe bazwa biloko na ye nyonso ezaka grâce ya nzambe ke tozala na ndambo biso tobombi apo tovivre mama sikoyo makambo nyonso ekomeli biso bondenge nini nayebi te mwana ngai ntango papa no azalaki en vie bango nyonso bazalaki malamu na biso ntango kaka papa no akufi tala bandeko na bango balakisi biso motema mabe nyonso nandimi ke bakozonga un jour kobondela biso bakoya kobondela biso voilà ba orphelin ndenge batikalaka nsima tala veuve atikalaka moto apasi mpe akomilela
ezaki na deya ya bamaster ya nani oyo bamaster Samuel. Ah, oui petit on yewana. Oui que petit na ndo chena tan, petit na ndo chena calcul, petit faut la lever. Oui ba petit na ba ko la sikabwe ba vrai petit. Calcul ba ya bandi. Pour moi na mokena quartier so azokola ba ya ba bete ya masolo. Ah petit agobika te, petit otala ka ba ya ba uta musika. Oya ka umona ka boye, petit seda na ba ya moka loin. Biso ba tuto pembeni photo renier après tout. Ambrieme bandi. Batu na biso batu na biso to pesela bango. Nzele excusez na nuko. Ah mwana ngo sukali mwana bien. Andeni ngo pesela ngati. Na telaga ya telaga beauté oza nango. Na landeli yo na tunika kombono nani nga komona nga Chris aspect taille ya baguna nga penza. Mbata libende. Mbata one buka kambanga. Mbala moko Chris azwa mbata o ekotika posa bolingo. Eko bomé na deuxième regard. Oh. Awa n'école. Bana classe bafandi bazolo bana récréation. Liwa ya maîtresse na biso okoye eza penza choc. Asaki maladie te. Toyoki ka mbala moko ba dévorer na lion. Webelo ke kamusinga abilité car na chambre na yeba ko kuta yise ba panzie vraiment. Et bon mobile nekasi. Nani ayebi? Bolimbisanga. Nasa elo mona sana na kati. Voilà li solo etikali kaka na sima bana kelasi bakoma kobeta. Maîtresse na biso tanga zalaka. Na ngambo ba mure pai. Yo pecho yaka. Zonga na lobby. Sikoyo, osana ba lar, ope ba chips, ngaba vie, biso ba yaya. Bunga. Webi kande saka na bekola ngoti yankena yuma na yi. Donc miso na récréation ba betaka ba prière. Ke ba mona ete po ba sanola ye. Ba sanola Fred. Sharon a Poussani. Limbisa kana makambo sala ya. En tout cas désolé et salopacité. Webi nga sala boya linga ka ko monela nga ya mona nga na ye. Likambote kolela te. Osa mobali le la ka vraiment. Za kutune sengo. Ko banga te. Zwa oyo kasi. Webi ka ye na eloko moko apesa ye po alia. Ye kwa lobi ke babotoli na bayanke école. Abimi yuma epa ya nani oyo pa Samuel. Mirabela aye na bombo lobi lia. Bazaba na classe moko. Bazalaka. Boko lia bombo ne passe. Oyebi ke na moya lia ki bombo na école. Ekoma na butu rendez-vous komi nyongo. Ayeti na chambre ya mona mobali oyo. Na forme ya Mirabela pona kol babenga ke Sharon. Webike aya boye abimela ye sikoyo pona rendez-vous ya bombo leki na moi. Nzoka apesi ye pouvoir ya kindoki. Fred pa komi komona makambo sika. Voilà bandeko ndenge bato mingi pe bakota na mondango. Na pekisi ote ke no tika mona na école ko liage loko te yango te. Ezala ba forme belé ba kote laka. Na pokwa lelo ozunguya. Okosela biso awa na kati ya monde de la sorcellerie du temps ancien. Kobanda lelo oyambi nguya ya ba sorcière. Nguya ya pouvoir ancien. Banda lelo okomi immortel. Oza lokola soldat oyo kozala engagé na ba mission na kati ya royaume. Kobanda na buto lelo yo okovanda na reine spirituelle pe ozali moko na kati ya royaume. Nzambe na ngai bakomo gagner milimo. Me bana classe nyonso na école bakolia kindoki te. Oyebi ke Mirabel akoti campagne d'évangélisation. Azosa la campagne ya ba démon. Mama na Fred na butu ponge katani.
asutuki akembala moko kotala Fred justement eloko euti kosalema wa biso toyebi esalemi mwana na poso na nzoto alali pongi me na molimo afongoli mokili mobimba afongoli mokili oyo bapesi deja ba pouvoir mama na biso pe ifoma na zemi poto yokaki deja sango apeseki na papa abando benda na libumu na yebike na ndako babotaka mwana moko wa mwasi mwana mwasi yango aza deja jogo asia kota na ba pouvoir na ndenga mokete 12 malin butu makasi ponge bandi kokatana mama nyolola nzoto tala makamezo salema bino batu na mokili bobota mwana mwasi kitoko aboye na bengisi yo awa na pouvoir ya ba sorcière du temps ancien oh par la puissance oyo nazolobela na beleli bino awa sikoyo abeleli nani mama na yebi na elilingi nzoka na miroir na bango ya kindoki bakopesa mwana epe mbeli na maboko balobi zwa banda kochuba embeli ya solo Mirabel atali mama bachuba yembeli sirma sacrifice esengeli apesa mama pa yebi teke mwana bota ye mtazoboma ye azwi mopanga atali achubi ye mama pe atoboki to c'est la réaction voilà nzoka nde tolala kapongi makambo ebele salamaka na molimo sur place mama sutuki suspense mama comprendre te a se retrouver na pasa libumu ponge katani papa pe ponge katani mama nzoka makile bandi kosopana toloba nini fausse couche zeme sopani toloba nini oyo libosala bandoki te. Voilà, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ezaka na mission moko ndoki ayebi ko sala na ndako. Ko boma ko bebisa sima bato balela. Ba meme pas docteur. Makambo oyo esalemi za compliqué. Raison zate mwasi na yo asopazemi. Mais ndeni makambo salami docteur. Comment? Ngape nazoka mwa papa na ngai. Mais tout va bien, aubonga na yi. Après Marien. Docteur. Oye bien. Atiko selanga combien? Lobelanga kaka pardon. Sala nyonso. Obatela mwana ngai na te papa ekomi trop tard. Mama ka ndabiki. Toza na responsabilité na hôpital. Oye bien makambo docteur alobi phénomène. Raison za temba la moko zeme sopani Mirabel la paza wana. Oye bien que Sharon abi mwana malamu aloba te. Avant de suivre mama tikolela oyebi bazaka na compassion motema munene na motema mawa soka zolo lobi penza ke oui mwana nga penza yo kelinga mawa nzoka makambo mosusu masalanga tala nzele no yewana petengo yewana faux petit petit lelo phase correction petit nanga lelo na phase pena blezai oui petit mena jo na sambusanga abetanga mbata libende petit oyo lokala zo budenga na mambalov petit wa vivre ngai yo petit telema wana bon petit teti petit budenga yi bokati ni yo balovaka ote petit kasi yo nani yo sina kachi to love ote na minute yo ko petit nanga mbata na fana zongisa otika nga bo tu na biso to yebisa bino rendez-vous kana butu mwana mwasa comprendre te ba ya ba récupérer ye et comme torture lokola na Guantanamo et comme torture à Guantanamo omoni masola bolingo soke bêtise ba ya balinga boete balinga te soke ba love mwana mwasa budara bango petit na ngai kokima te petit na ngai lelo za revanche toti kaka to ebini nego salema azaka na ngonga na yali ayilu kaka. Bonsoir maman. Mais Fred. What is the time? T'as on to komi.
Bonsoir maman. Ah, et bandit depuis quand? You not come back from school. Depuis quand? Okomosonga na retard boy na classe. Nazaki na baninga nanga. Maman, pardon, est-ce que na koko tate? Oh, obono sali na bango. Bango ti lero. Maman na lobi na so alikambona ti. Elingo lo bani, maman na lobelo ka likambango te. Fred. Bien-aimé comportement comme te larsa ke kindoke bandi. Pombuma ya satana se koti. Na banda ko bingi makamba boye salamaka. Mwana bandi ba langage moko déplacé. Bien-aimé comprendre que na molimo za visiter. Eh bandiko bana nyoso na filimo ba baby. Nzokande leader na bango nde Mirabela. Butwe koki mbanu. Elikolo ba mission sirme linge mema mosika disparu. Fred pe mikolo elokola lieki bombo. Alati banguya esa kota mokili yango. Oh. Yepa arotika ka poso molimo kende. Tango alamuki transformation comme alligator. Ola musika na l'aéroport nini. Na lingito kendo suki sabana mibali. Baulukela ngaba ngambo. Webi kutu ba beti nga na moyi. Ah, olisi ko tosani na bango. I want that. Na lingi makila na bango. This altar. Pe ezala awa na kati ya hotel oyo. Ekosala mandengo wana. Disparu. Nzoka bayokani basangisi kindoki ye na Fred. Bake kolanda deux garçons pona moyi bayaya lokola masola love simba te babeta ki mwana mwasi. Bino bosa nini awa? Eh, o banani. Batala boye ba mona mibale bakotela bango na kindoki. Bino mibale bo beta kinga na moyi. Sikoyo. Esengeli bo futa pona likambango. Oh. Bozuma boko na bino oyo bo uki ko frapper la princesse na kati ya royaume na biso. Eh bino banani? Eh bozaka bandoki nzoka na yo pe petit oyo. Eh petit oyo na bagi na ngate. Bino boyeba ke boko bikate. Boko kufa. Moto epela. Ba pelisa moto batumba bana mibale. Elinka koloba ke bazana ba pouvoir ya koboma. Mais bazangi pouvoir ya kopesa bomoi. Ah, mwana ngai makamba ko kamo ekosila tina mokili oyi. Mama, olobi boye po anini? Baninga na yoti. Chris na Joshua. Bambale bakufi. Balobi bakuti bango na tongo bakufa na chambre na bango. Te mama, rien. That can't be true. Eh, kosa la solo te, ni ne salami. Balobi ono ba tumbi bango moto ziki bango bale bakufi. Obi eloka pasi. Obi moto wana ziki si eloko musute na ndako wango sauf kaka mibale kaka baziki. Yes way. This is so strange. Mais non, makamongo c'est étrange. God. Sangwe panzani bato bayoki. Now, Baninga nanga sikoyo si bakufi. Ndeka kolobi. Eh. Bato bakotika akidiba. Ye wana kene classe. Akena classe na ba Sharon na kati. Bae ba bien ke basaka na mwana moka ndoki na kati ya classe. Fred pe na kati abakama bakoma mibale bandoki mibale baza na classe oyo. Oyo comme le concert ya nini bozobeta ya David oto ya nani? Oh, oyo c'est école to esa place à concert. Pour la suka. Na l'interne kama kele bele utaka na classe oyo bima libanda. Alors bobi msaba livre na bilo commencer à étudier. Bana classe ba yebi. Ke basana ba leader ya ba trouble na kati ya classe. Bilomo boki metesa na minute mutacha ko monoko te ofongoli monoko za nango. Ayo fanda ozoba nini ko? Ba pesi déjà ordre. Et yo temto balobi ko mabavara babina yo. Et petit friend. Ozoba balanga. Petit boti ma papu. Petit solo kaliwa ngai sam na tele maolo belanga. Petit na ngai petit zobo so na toni nango. Petit yaka avant compter 3 bimawa yakawa. 1 2 binoti wapi 3 Petit soka tiens. Simba loboko. Yeah.
bowolola ye mokolo zoba e alala mikalikali webike mwana oyo banda zwa kindoki akoma pe na makofi akoma kozongisa kindoki ekomisi eteti Sam mbata elalisa mutu ya poli ya ukisoni petso betinga mbata petso lingo yeba nga sikoyo mais ba esprit olingi kovanda kimia te boy mama na bango mama na Sharon azaki na ndako azoyoka mondule na tango wana azalaki concentré baboti mwana babokoli mwana nzoka mwana aye na semence oyo mokolo bakoyeba bango bakosituka tantine oyo nani ayo oncle Ifani boni boza bien pepele isebeki na ngai tala batandas tubona ozela yo yako za ekala wana te ko baite ko talaka ba classe yango ba chic mo ba talaka mambe belebele na mbala moko oyebi na imoni makambo esimbi kote na yo mpenza bokasi ya nanga za wapiko bongo mwana biso Sharon bomba nanga ke mosala mwana ke na classe tala moni moto tolobela ye oncle Ifani oncle ye bayambani très bien ça va bien petit colis oye kilere nini ko kala mingi te madame comment ça va très bien tantine tantine yebela koto yebela bakoto oyo bayamba aza tata leki ya mwana aza semeki ya mama leki avie na biso na palin lisola Fred na mama na ye mwana malamu na ndako me mwana saliaki deja ndikila akoma kopumbo na butu akoma pe kolia makila akoma koleka bato moto akomi pe koyekola kokanela mutu kobimele na butu koboma ye uniforme na yo zaki salte makasi tango yutaki na école est-ce que bondaki na classe oui maman eza na mona classe na biso moboye alingaka kotungisa nga pamba yango komonela nga pe leki na beti ye bitumbe na classe mais ye kam tatumbola ngai atianga mal à l'aise yango na se décider quand même na telemela ye. Est-ce que olobele ki makambo na directeur to ngeni to na enseignant na bino te na bano banga banga ye mais no bange sute ko banda lelo na osambusa ye. Bon, I will not advise you to be a coward. Na peso conseil te quand même ozaka yuma poki mara makambo I will not like you to go na kotika ote o banda pe ko bunda pamba pamba keba nekol bozilo ba sanction lisolo ezoleka bien mama na mwana na famille bayambi mopaya tata leki ya ba Sharon oyebi na lera prière moko akimaka moko banga ka prière babandi kosambela na tango balingaka kolia moko kaka linga libondeli te tela ndoki ndenga koma na lera prière azo kengi dila yeba soki bakolobani na prière yango parfois bakobwaka kombo na ye. Amen, amen. Bon, tika na ebiso Ifani. En tout cas, tika na noe. Na ebisa yo. Oza penza moto azanga motema. O rezonaka te. Oyebi ke 3 mois. Au mona biso te, o leka pete, lobana no atayo moko vraiment. On ndiko za na famille te. Ya na lobi na ndenga mabete. Ndeza ndingo zo kanisa te. Oyebi ke na za na année terminale. Eza année moko boye ya ba befeleme belé na ba charge belé. Ndeka kolobi na yo ki yo ça va ndeni de étude na yo. Bon ya en tout cas nebisa yo bétude eza penza très très difficile, eza passe, eza jeté. Bon ça va mais sérieusement Ifani bon kasi obande kasi ko ya awate okimaki nini lobana nuko te bok na classe na sala ni na tanga tellement que na sa tellement ko kanga mate mère na ngai na lera ko bima boeza ka su penza te
yo pe no changeaka te yo pe na mfumu buku ya famille oyo. Voilà masolo kitoko entre bango. Ah, réalité mabe penza ya film oyo nde yango oyo. Réalité yango bandeko monde moko ya ba sorcière et bandi ba incantation. Bangwana basangani na lopongo banani. Oh, nzoka nde tata na mama na Sharon balala na mabele bazo sala bango cérémonie. E makamba solo o ndoto. Soko ndoto na kosepela pona ndoto bako kata pongi mbala moko makambesili. Mais soki na réalité bandeko faut délivrance salema. Soki na kombo na Yesu mutabiki si bango te bakoki pe kobika pete. Ye kosuka wapi? Babandi ba cérémonie. Ah, nalobi yango Sharon koleksa tata na mama ekomili kelemba po bakopa ngo bandaka aboyi. Lobi lebe okoka ono na kufela tata na mama. Oh, azalaka ndoki yanga na boma tata na mama. Bandeko likambo nini oyo? Ekosuka wapi bandeko? Force ya sorcellerie na kati ya ba famille. Mopaya na biso ifani ayeke pa yana ye. Akuti makamba sika. Oh, ebike bazo pepa libanda lokola kimpukunya lokola ibu. Mbala moko moni ba phénomène. Awuta ki wapi to yebite akota lopango boye. Ba ibu zo pepa. Akota bonanda ko Jésus. Oli kamne zo salamao. Yo koma osti ozo kota na ndako ba captif to kangi prisonnier. Jamais. Oza ndako ya nanga yinalobi awa eza moto aza prisonnier na bino azawa te. Bino bokosa pelo kote awa. Yo telemeli la mère ya la sorcellerie des temps anciens okokufa. Bible lobi. Je ne mourrai point, je vivrai pour proclamer les actes de l'Éternel. Nakati na mokila batu na bomoi. Nzoka bandeko ndoto motaza komona force ba démon. Azomona force ba sorcier. Ifani ala muki na butumba la moko ponge katani. Nzoka moto o azobele la kombo na Yesu na ndako ya komi. Azobele la kombo na Yesu Masia. Mbala moko moto abiki. Moto abiki parce que yebi pas comprendre sika nguyene nini abelelaka. Ayebi nguyene ni abelelaka. Abandi ko sambela. Abandi ko belela na kombo na Yesu Masia. Voilà nzoka basini. Bilembo etelisi komba o ezali na kati ya lopango oyo. Nzoka mona na nzambe moko na ndako ya zali. Abanda ko bondela. Ndeko na tengo so zaki yo pongi kake kokate na mbangu na bandoto ndengo wana. Sima obandi kokanga bandoki na famille. Alors que Bible lobi malamu que celui qui est en nous est plus grand et fort que celui qui est dans ce monde. Oya zakati na wale kimakasi pe monene okobanga ndenani. La Bible dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Obeke na tango libonde lezo tungisa moko kuna. Obeke moko komi mal à l'aise. Ifani nzoka nde frère en Christ. Yende muto ayena kombo na Yesu na lopango. Libote mobimbe kobika pona moto moko abongoli motema. Abandi kobelela, koyemba, kosambela. Yango eza pamba te Bible zoloba ke revêtez-vous de toutes les armures de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du malin. Bible zoloba résistez au diable avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Nzoka ba réalité oyo esalamaka na bandako ebele esalamelaka bato pe ebele kasi baza moke batelemaka mpona korésister. Voilà bandeko bato bayebi kotia kondima na bango ange. Moko aza mal à l'aise. Moto epela. Moto zomona moto. Webi ke Sharon na comprendre que awa mission impossible. Bible zolo bandeko nanga ne touchez pas à mes oins. Bible zolo ne faites pas mal à mes prophètes. Voilà bandeko yango nakobanga te na butu. Nakobanga te na moi. Nakobanga te bandeko. Bible lobi malamu. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Zambe mobateli nakobanga ndenini. Il est écrit que celui qui demeure
sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il est écrit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Oh! Nayebi nzambe onasambelaka. Yango tika naseka. Tango bango babandi ko pumbwe. Oh bandeko. La prière du juste a une grande efficacité de kosoko yebakate. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Webi kemi bale na tango e babandi ba réunion. Ba comprendre te mission impossible. Yé jamais. Akoyi kokote na makamba ndako oyo. Jamais. Ngande mutu naso contrôler via batu nyonso awa. Yende sikwa linga botola oza ya biso. Esengeli akufa. Oui. Esengeli sikwa akufa. Oh. Ebonga na kobanga bino. Ebonga na kolenga oyo bolobi. Bible lobi ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la GM. Voilà motozo kobunda. Ayeba ke soki andimi ndalongi, soki abangi ndapoli. Voilà moto ayebi oyo nzambe na yasa kapel ba kosala. Oh. Voilà nzoka na molimo. Esika moto sengeli abanda kobunda bitumba po alonga. Ah, ifani fale kaka ye na lopango oyo, sans blague. Esengelaki kaka nzamba tinda moto lokola ye na lopango oyo. Po eza lopango bapagano na bapagano. Makamne sala mikuna. Pouvoir na ye et empêcher biso to opérer. Tokoki kosala le côté. Namoni azana sorcellerie ya ngambo mosusu. Te boyeba. Pouvoir mon côté eza monene koleka oyo biso to yamba awa. Mais azobimisa moto ezobima na lopango mobimba. Nazana posa ya makila ya moto azoloba wana. Kai wana bino bolobiti. Wana ngape na bandiko seka. Balingi basimba oyo nzamba pakoli. Ah, natongo. Ifani, tantine. Nalina so nayo likambo moko. I hope there's no problem. Nakalisi problème ezate. Non, ezango penza serité mais. Sharon Azab. Akendeki na classe. OK, ça va tantine. What I'm about to tell you now. Bon, likamnena lobelo sikoyo, eza très sérieux. Le Saint-Esprit a révélé ngana butu. Ete ezala ba force démoniaque ya kindoki ezosala na kati ya lopango. Ba force bandoki. Oyebi tangu nazaki kobondela namoni nayoki ko tukoganga na kati ya shamba Sharon. Nalobi bien ba sorcière ezala bandoki baza kosala na lopango oyo. Tikanga na sola likambo na Sharon. Sérieusement, c'est vrai ça. Ifani. Bisope tusobiki la makambe belé na lopango oyo. Makambo ya grave ezala na lopango na bisayo. Honnêtement, nalingi na ngati eloko mabe la mwana ngai. Te tantine, eloko mabe ko ela ete. Eloko mabe te. Nebi nzambe na sala ka. Asa capable ko sala oyo mutako sala te. Thank you. Yaka kota na ndako. Toleka. Ndeko na ngai. I have been having this Webi revelation. na bandai kozmo na révélation oyo zoela ngai depuis un temps. Pe à chaque fois que soka lelina sambela et puis na sambela pona mwana yo ya mobali, c'est comme si ba force moko boye ezoya directement na lopango ezo ko empêcher ngai. Nazo comprendre ote? Webi nyoso na ndako oyo ezo kende bien te na molimo. Makambo mo ezo salama na molimo. Ezala ba puissance des ténèbres o eza ko sala na lopango oyo. Ndeko na ngai. I don't really know. Nayebi na ngate vraiment. Everything has become strange Webi lately. makamno c'est comme étrange mikolele kiao. Honnêtement, I am having the feeling that webi na sentir que c'est comme si tout ne va pas bien. Mais na battu na niveau nini? Ah. But Alors, have you noticed est-ce que anything on aurait makaki eloko moko il y a inhabitualité? Eloko moko boye il y a changement. Oye bandai kozala te liboso. Oui.
My son Fred. mwana nga mobali Fred. You know how we all talk. Oye bien. secretly. Biso tozaki komoneka lokola mobali moka lemba mikolo oyo akoma penza It's teti no longer the Fred we used to oyebi asasu Fred te toyebaka know. I don't know. nayebi te mpo na nini. Have you sat him down? Est-ce to que know if you ofandisaki ye can oyeba get soki things from him? ofiyaki eloko moko to mibale pa na ye. Good day. Fred ango yeyo. Welcome. Bonjour maman. Ah, bon retour mwana ngai. Bonjour tantine. Fred, comment ça va? Mwana bisa koli e. Très bien, ça va. Mais I'm maman, nazoka nzala. We'll try Ah, ça va. something to eat. Ça va na lukele loko kolia Okay, I'll be my. OK, ça va. Nayoki yo maman. Ba révélation bandeko zolakisa. À suivre bandeko tozela awa 4e partie et le belabiso e kosuka wapi.